Titi Samoto yaya. Ah, mbote bandeko balandi ya émission Mbokoyo ya nani. Voilà, motuna na biso monene ezalaka nde yango wana. Mbokoyo ya nani. Ngana kopesa bino e ya noté po ngana yebi particulièrement ngai na e ya no ya ngai. Na yebi ke mboko eza ya nga. Na yebi te po na yo Mbokoyo eza ya nani. Voilà. Boye imalamu lisusu une fois de plus dans votre mission Mbokoyo Yanani, votre mission Oyo est présentée dans votre humble serviteur Jules Va Mbemba Oyo azala service ya population pour la kotali sabino maye Oyo ko komise labino et pa bakonzi ko lakisa bakonzi maye Oyo botininga na lakisa bango. Voilà, pour la lelo tokolobela nini? Lelo actualité eza tokolobela bande ko ngai. Ah, na quoi d'ailleurs passer avant tout banda. Bon, on a qui d'ailleurs passer en haut. Avant l'accès, vraiment image en haut, on peut passer en haut. Le autre qu'on a dossier liboso, likambu ya dossier il y a eau pure. Bande ko ya eau pure, ba benga na 5 heures ou 6 heures. 5 heures ou 6 heures comme ça. Ba benga ba expliquer on va tenir linga image. Combat ba yeko buka usine ya fabrication ya eau pure. Donc, au pur, au pur, au yo melaka wana msumbaka 100 francs wana. Izino esala kango wana principal. Baye babuki yango lelo soki lelo la butu bota la image. J'étais choqué mes frères et sœurs. Na oki pasi na motema. Babenga dona la muki tongo na pasi. Babuki izine ya au pur. Ba policier baye babuki. Bomona image si mwana wana commenter pour esalinga pasi. Na sima ya dossier ya au pur. Torosimba dossier ya avenue Toroute Oya na côté ya refuge Oya refuge bokomona kaka mwambula ya muke oyebeti koma bisika les otonda lokola soto za na pembeni ya fleuve lokola to pembeni so ya rivière nini ninge tolobaki une émission na rien que la vérité de honorer toto zo initiative ba mai wana te wana na bisoka e koma na onka ba mai na biso wana omela to ebite to kende wapi donc même ba mai mvula wana esunga biso ba mai zo tonde la biso wana ba vini esunga ta biso poto na choite mai na ebimaka te to na passe ya mai ba pop mai bimaka na ngoli sute bo sundeli biso suna ba veni et to na ngo ba mai bo solution solution ezate. De lokola moi nazovana na ndaku ya marâtre. De marâtre ndi azoboko la ye. Moi na mbanda. Mbokoyo eza ya nani. Donc tozo bana dossier à eau pure. Déjà wana ndeko Eli azo préparé dossier à eau pure. Avant la fongola téléphone. Pour tozo bana dossier à eau pure, tozo dossier ya nzela ya Oya. Si matoro simba dossier dossier principal au boyebi, évaluons nos députés. Yango ni memana likam to ko évaluer ba député ba élu na biso lelo awali surtout si j'ai to reçu ça ngote et puis likam ya route ya nzela malueka ya route nzola na malueka na kotika dossier OT na kotika ngote déjà ba élu ya lukunga da bazui da ba message ba bengi bazui da information que awa message bo pese nga na pesa bango ekomi et puis ils ont continué au coma pour et révolter bango ba comprendre mission na bango ezanini biso to komo sala musana place na bango lokola ba tiki peuple ba député ba tiki peuple biso to tika peuple te to rotali sa population mbokoyo ezaye yonne mokonzi population des souverain peuple des souverain. Pour yende azotia mokonzi, yende ache chef de l'État, yende ache ba député, donc population des souverains. Tokotika tenter, toko réveiller population na kotali sa ba prérogative na ye. Kotali sa bo konduza na ngo peuple. Voilà, tozo ba na dossier à eau pure. Ndeko Eli Mogisho. Chela biso élément ya eau pure. Bandeko na nga bazana ndako bamona comment bayeko ba policier bayeko buka anzambe na ngai Congo mboka na ngai batala ndenge ni ba policier bayeko buka izini ya tata oyo
oyo asalaka ba mama ba opure wana ba notika ba zota ba 100 fois bandeko na biso ata 100 fois mais bo peki si bateka opure et comme na niveau ya violence aboy ba ke buka izine mukona ngwa yebite tato na image si matorozo et puis na rozo ba appel tout ka réaction à la population ba policier baye ba koti ba sale violence ba buki ba botoli ba panzi mai depuis gouverneur aloba qui aligné comme na mai a s'acheter quand il y a droit décision na ye tozali déjà na ba mai na biso to tiango awo to melaka ngunda mundam et ba policier baye ba koti ba buki nyonso ba botoli ba matériel nyonso ba saccagé ba bimi ba keyi moko ezamboka na biso nyonso nga mutu na senga kinzambe te akomisa un congolais tozala musala musu tosala te en tout cas état de droit il faut ça la musala oui ça sous état de droit oui comme souffrance ma baby signonso to éviter ça ordre ya nani o ya pesi ke soki ba policier ba koti baza na droit ko lakisa ta document mon côté biso tant que congolais tout ça peut na droit ya que ce que mutu asali mabe batine les convocations faut pas interpeller et ça va la moko ba policier ba koti ba saccager. Merci. Ah tala mbo anzambe la ngai toza wapi ndeko yo mukolo izini o moni ya opure ndeko mbalebele akenda ko luka gouverneur bakuta na gouverneur Gentini baso la dossier ya opure ba pesa ba bolandaki bango na émission de mboko ezana baleka aw mbalami bane baleki aw mbala liboso ba isa biso comment bakenda ko luka gouverneur mais ayamba bango te ba pesa ba proposition ya ndenge na ndenge ya ko évacuer bazui relève bango moko ba tia ba jeune bango na nzela pour ebala ko évacuer ba sachet wana ba oteka mais bazwa idée gouverneur bakenda gouverneur ayamba bango te atina bango sona na yamba bango après émission bazui eko ya émission to nini mboko ya nani po balekaki na mboko ya nani bake ba grani président ya assemblée provinciale abengi bango bakutana président Godin Poy coup de chapeau akei bakute na Godin Poy basololi na Godin Poy pour la makambu ya production ya ba opure Godin Poy a promettre ba OK na kosola na gouverneur Gentini pour appeler Sabino même à moratoire appeler Sabino ata 9 mois pour besoin temps ya stoko bozana yango boy ba ko évacuer yango ba été kama ekende comme ça toujours la précaution qu'est-ce qu'il faut faire pour ba bloko ba matériel bona ba kabela kibinote mais vous avez acheté ça maintenant sikoyo président et assemblée provinciale après si promesse c'est pas bandeko oyo mais na tongo bandeko ba rosutuka ba policier ba yeso sur ordre ya likolo ba buki ba botoli matériel nyonso ba kena yango mais toza na mboka lolenge nini toza na mboka nini bandeko na ngai bo peki si bateka ba opure oui bandeko baleki ababi eza problème te biso to na problème te mais biso problème biso eza na ba mama bandeko o ba oteka ba opure wana ba stock ya ebele to kosenga batikela biso temps to se préparer pour to longola to évacuer stock to na ngwana comme ça to ba précaution sima qu'est-ce qu'il faut faire mais le oyotala ndeko illustrer les biso tango na zolo ba tela biso ba illustration tala sikoyo ba policier baye ba buki donc ba saccager usine ya production ba opure mais bandeko ba teka ba opure ba okimela wapi
Ba okimela wapi? Solution ni bopesi tango bobuki. Bopesi bandeko misala nini? Bandeko bo promettre bango nini? Mais c'est compliqué bandeko na ngai. C'est compliqué. Toza wapi? Tokomi na mboka nini bandeko na ngai? Ezo sala passe. Mboko oyo eza ya Congolais. Tango bozozo ba décision, tout le monde qui besoin décision, il y a aucun marché central, ya zan. Appuyé par le chef de l'État. Mais besoin qui va précaution, bosali moi ba marché ya ba commune pour esunga bandeko bana gote kana zandu baki na ba commune. Mais pourquoi beaucoup de précaution de la bandeko ba vivre na ba eau pure? Moi ça me fait mal. Et ça na bandeko ba oteng sa ba na eau pure. Et ça bandeko aliaka na poko pona eau pure. Mais tant au pays si ba teka eau pure, ba bandeko na ngai. Bozuli ba congolais précaution nini? Précaution ni bozuli ba bandeko bozokanga. Ba izine bozobuka ba izine na bango basomba biloko na passe congolais na passe. Boye botindi ba bandeko na biso wa policier tango bobuka ka biloko boz exécuter ba droit bokebaka. Quand on a pour le dossier, il y a Major Karine. Pour la makambu ya liwa ya ndeko Rossi Mukendi. Le ndeko Major Karine azana l'état. Bokebaka bozo exécuter ba bandeko na bino. Congolais azana mboka na ye. Mboko eza ya mutute eza ya biso nyonso. Tango bozo ba décision, bozo la contre peuple. Peuple wana azo souffrir. Peuple wana azo vivre na mai wana. Beaucoup de décisions et ça pour le bénéfice du peuple. Mais bon benga bandeko wana bazana la production ba eau pure. Bon soana bango. Bon talisa bango nini ke tozo bekisa ba eau pure pour inconvénient et zaboy. Comme ça, je dis précaution, bon ke na musala tel. Bandeko ba révéler ki biso aw. Tango bozo pekisa roteka ba eau pure à 100 francs. Mais ba mai ya étranger ou ba plastique wana et comme à 1000 francs. Kalaté tozo lo bango de aw. Beaucoup marango quelque part. Tant que vous avez ça va au pur à 100 francs. Quand la Congolais dans la difficulté, qui noir dans la difficulté, il y a reçu un maïa, il y a reçu 500 francs et comme 1000 francs. Tout ça. Et bandaraka kaboui. Bandeko, bazoé baté bakene lisusu wapi. Baké pas gouverneur ayami bangote. Baké pas y a président assemblée provinciale à Kinshasa. Moi na mboka godem po ekadim ayami bango. Et puis à promettre bango que à assurer bango que a reçu la toi koutana gouverneur pour pas payer ça 9 mois le temps va dégager ba stock bazana yango ba eau pure na ba boutique na ba ndako na ba nini mais si ko batu wana boye boboki ba entreprise na bango bobotoli ba instrument bobotoli ba matériel nyonso na kati ya usine et puis ya ko senga te boye ko buka sans autorisation mais bande ko porter plainte porter plainte. C'est inconcevable Congolais na mboka na ye à vivre makambo. Tina ume la telelo. Téléphone nanga efongami. Téléphone nanga efongami. Comme ça bandeko, bo bandako benga déjà. On est vraiment choqué. Voilà. Allons ndeko bengi so ko monani. Oui, bah, par réaction à bien Congo, ils ont ça, les Congolais, ils ont privilégié les étrangers. Comment savoir? Autour, il y a d'autres quand même bouteilles à son cacaïe. À d'autres soucis à Kachako Kadaï. Dans la même bande, à la au pays, on va en salader. Parce que je cours, on a commencé à faire. Merci papa. Merci beaucoup. Ozoyoka. Bandeko babani da ko benga biso pour na dossier ya eau pure oyo. Batu baye babuki usine ya fabrication ba eau pure. Mais ba pesa la vision na provision. Vision boye na ngo bokanga ba ma ya sachete kama lisute mais provision bo pesi bato les anines. Balobaki na biso awa bazana batu ebele bazana entreprise wana obo uti omona ba uti ko buka wana entreprise ya fabrication usine ya fabrication ya mai.
Voilà, bah, les autres côtés déjà. Hein, bah, fabrication à maille. Bon, ben, abisso, bisika, nyon, soboza. Bino, bolobi, bino, souverain, primaire, peuple. Grand peuple, olobi, nini. Namboka na yota la makambo salim. Ndeko na biso, ba yi, Alain, badi, banga, ba, mkolo izini wana, ya fabrication à opire. Alors, ndeko, ben, misa, biko monani. Ah, kombo na nga mama Madonna zala monga fula. Mama lobi boya. Makambo ya sala wana eza malamu te. Kandi anta benza dini ya kozala mukonzi te. Bito matama ya opi rifoto sala mars. Papa lisayeke a raisonner en tant que mukonzi. Ayo kana confusion ya kopesa ava ya koreagir. Merci maman. Oyoki bisika mama bakomokende. Mama soko yoki na voix asa maman. Ozo ka réaction mokonzi. Ba konzi na biso. Toche bino wana po bo diriger biso. Mais zate po comme ennemi à peuple. Alors ndeko bengi biso ko monani. Comment monsieur Olivier? Oui monsieur, réaction na bino ezani. Bon, le konanga na baboya. Oui. nayebi te Congo soki tozovivre na mboka nini. Nga nayebi adage moko elobaka soki mwana asimbi mbeli ekwa. Alors, très bien. Tozo Kayo. Allô? Ah, ndekwalinga lo badage moi très bien. Il y a bien ma case. Voilà, boko taka. Mboko yo eza ya biso. Ozoma bandeko azobenga na mitema pasi. Ozoma na mutabengi aza choqué, aza estomaqué. Maman lobi ah il faut pas marcher. C'est tout comme na mboka nini. Allô ndeko. Na komi ni susu. Obenga biso na komi nini? Na monga fula. Monga fula, voilà, réaction na bino. Ok, na ndo lo baboye. Eza na adage moko lo baga mo mwana moke. Soko lumobo to la mbele ya tindi na maboko. Okosaye kopesa ya tambeli. Omoli mbeli epesi bâton s'il vous plaît. Pour distraire le mec quand t'avais Zambeli, mais Zambeli t'es comme monde de témoin de pas que je qui s'arrête. Mais si quoi il y a bicho dans mon coup de commis, mon travail n'est pas parce que la autorité à la moitié de moi a vu décision, n'a qu'un grand marché. A vu décision, bah la main côté qu'à les souter. En revanche, à Bongiseli Bango Moussala, ni. Ah, Zambé. On va pour ça lutter contre Kouyouna. On lutter contre ba brigade ya mike misuba kuti na ba mai ba ote kama makamango edimwe. So tambo tekisi bango wana ba ozuma na ba konte osimba ya mashika rokata subatu. Après on nous a laissé nous tina so azali ya makasese. Baby sangunani ngobila wana mambo ya yumbi na disasa wate. Za disasa za capital. So ngame mayumbi hawa agonsoka baby sae. Biwa ni za normalite. Merci beaucoup de Konongai. Produit ba sachango okanya ta izini te eloko te. Opekisi muntu atamusa mama ya 100 francs o avive na ina makambo mususu muso mo tekese ce sont des décisions irréfléchies vraiment. Merci Ndeko, merci naoki pasi na yo. Merci Yaya. Voilà, tout Ndeko mususu. Allô Ndeko bengi biso ap komonani. Allô monsieur le journaliste, bonsoir. Bonsoir, bengi biso ap komonani. La famille camarade, la famille de Fimafina. Voilà, réaction à Bilezani. Bon, par rapport à vraiment, on encourage les camarades journalistes. Et vraiment aussi, par rapport à la finance, les amis caritables, les amis concrètes, la machine, déjà les lieux, les gens de l'Ibouzi, à l'autre, on va donner la machine. Donc, tout le monde a vraiment mis. Et tout simplement, je dois côté, d'encourager déjà continuer à faire la bonne parce que de la tout proche de la population, vraiment, vraiment, c'est dans la machine à et vraiment, on a encouragé, mais le reste, la députée au Tofuta, tout le monde a sur le terrain. La population, la base, la zone de la cour d'élection en 2021, c'est 10 000 dans le monde. En fonction de ces bases à l'étranger, la zone assistée à la population. La population congolaise en particulier, la machine, et la Basilique pour côté de 2023, la culture basée à base d'origine de la machine,
Merci beaucoup, Ndeko. Merci beaucoup. Voilà. Toi, Ndeko Moussousou. Allô, Ndeko Bengiswab Komonani. Allô? Allô? Oui, allô, Bengiswab Komonani. Ouais, Nazana Ipen. Voilà, Komonani. Habegi Bino partir à Ipen. Vraiment, je suis très désolé de ma comportement à Boué. Sans ordre d'émission, vous voyez, quand on a usine à Moutou, on va dire qu'il faut détruire. Ça, c'est vraiment une destruction méchante. Il fallait même quand même pour prévenir, parce que non, voilà, et ça. Vous venez de dire là tout de suite qu'il y a le président de l'Assemblée provinciale à Promissé Kibango. Oui, oui. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale a fait contact avec le gouverneur? Il faut que nous appelions les policiers, nani a commandé Kibango pour faire l'opération. Très bien. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Il y a des moments, il y a des moments, vivre na bamaï. C'est ça. Alors, vraiment, le comportement est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Ndeko Nangai. Merci, Ndeko Nangai. Merci, Yaya. Ozomona, Congolais a comme yoka passi, azo comprendre te akende wapi. Tout le Ndeko Moussousou. Allô, Ndeko Bengiswab Komonani. Na bengi na commune ya Komanga Michel. Non, c'est là. Oui, papa, contribution nanga ina émission ezaboye. Ba biloko yo bazosala wana topesi malamu te. Na bandeko na biso ba policier oyo ordre mal donné. Nyonso ezaka kwa accepter. Très bien. Ba mama na biso ba ndeko mosusu bazovivre na bamai wana kobokola ba famille. Lelo oyo bango bazoya kopanza kobebisa eske eza normal. Tango azopesa bato azotinda babuka bapanza apesi bango misala nini oyo bakosusungela mabota na bango. Merci, Yaya. Donc eza penza pasi fo koluka kolandela babiloko oyo eza malamu te. Merci, Yaya. Tokolanda dossier, tokotika dossier te. Merci beaucoup. Voilà. Tous Ndeko Moussousou na nzela singa bandeko azokota tellement ebele tous Ndeko Moussousou. Voilà, tozokoba. Ozomona ke bandeko bazobenga na passe na motema. Obi nzambe na ngai. Oui, allô Ndeko Bengiswab wapi? Comment? Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Bobengi biso wapi? Nazana Mbudi na landi yo bien et biloko yo jantina zo sala wana ezali solo te. Est-ce que ndenge nini ye en tant que l'état apesi bato document ya ke basala kaka ye moko azoya kodétruire lisusu? Est-ce que mutu wana aza na raisonnement ya bato ou bien aza na raisonnement ya nyama? Parce que mutu nyonso tu azo raisonner, non, mutu nyonso tu azo raisonner akosala eloko wana te. Opesi bato document oye kodétruire yango lisusu. Yebisa ye atika biloko azosala wana ezosala pasi apesi bato misala te. Kongo tozo vivre kaka na ndenge wana lokola ye aza bien azolia bien azotambola bien, alors alinga asouffrir bato oyo baza na souffrance atika bato ya mai basala musala na bango. Tala ba image tozotala wana nde basali. Est-ce que biloko wana na mboka ya droit, état de droit, est-ce que kosalama? Jamais. Ezosala pasi, ezosala pasi. Soki akokikini mopeto te atika apesa bato mosusu marché wana. Lelo monsieur journaliste nazolakisa bato bo soki lelo kaminyo etuti mutu la police akoya po abebisa kaminyo ou bien ko protéger kaminyo wana. Ye azoya aya kobebisa kaminyo ya bato, c'est-à-dire abebisi kaminyo ya bato. Ça c'est fort. En tout cas na sukeli wana yebise atika biloko azosala wana ya kofuta double. Merci.
te mais biso baposite na biso si longtemps pasi mpe eleki pi bazokita mpe na voilà ndeko akei bo continue kokota makambo boye tondimango na mboka ya président Félix Tshisekedi o eza dirigé na minute pa ya président Félix Tshisekedi ayeli biso état de droit. Est-ce que na mboka état de droit bakondima oyebi combien de quoi bimisa po asomba mabende biloko bozomona wana? Vous savez combien de quoi a se sacrifier pour asomba? Ah mon Dieu, mon Dieu. Toza na mboka nini mboko oyo nzambe na ngai? Mboko eza ya biso. Eza ya mutute mboko eza ya biso. Eza mboka na biso. Totikela bato musu bavanda. Te totikela moto musu te. Baye bobuki. Bosali bisala sala. Non, 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 non. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà, tout le monde est musu nanzela singa. Allons de côté nous savons comment on a. Papa, l'agressivité, toute autorité vient de Dieu. Ah, il va dégage na époque aninabi, il y a bien na moni outi na gege. Toute autorité vient de Dieu. Mais quand vous avez l'autorité qui vient de Dieu, vous êtes une autorité qui vous êtes vraiment autorité. Mais c'est pour gérer la nation. Vous êtes comme un papa. Vous êtes comme un papa. Papa tant que sera moi na nettoyer de quoi auto benga biso na monga fo lo bakia. Que tant que papa pegisi abotoli moi na mbeli ala kisake loko mususu. Mais bino boye bande ko bazole na au pur. Beaucoup d'en idée na bilo pour faire bien mais beaucoup na on ndenge bien pe beaucoup na ndenge bien bo sunga bande ko na allons de ko be sunga comme on a ouais na comme on a eu Fredi na beni banda parti à commune qui m'a fait oui ya réaction na bino réaction na ezali ke na ina lo babo ex ko mo mi samu ko ezali ko pekwa bazote kama so pekwa bazote kama ndo bo mshimoko souffrance ya makambo eza ebele naza tefe bonga nazotala oyo atandi plus nazotala yo okay na année passée nasomaki yango na 195 000 lelo naki kotala prix nango okomi na 321 000 francs babiloko wana nyonso to wana ya biloko eza komata bazotala yango te donc so pekisi moto azoteka mai ndoki panzi wana nde bomisi mboka en tout cas vraiment bati ko distribution sur la congolais ba bien o ba baza nango biso biso na besoin plutôt mona bola mulobi o sa distraction ya pamba pamba to ba ba ke biso zo suffit to zo le la butu mo examen pas zo yoka akobosa na ba mabe wa wa sa biso te akwa charger na bango un jour donc participation na ngwana nzambe na ngai bapele zokota wana désordre na désordre nkolo Yesu nkolo na mboko ya biso to kende wapi voilà bande ko bazokota tellement na désordre bazokota tellement ebele tokotika tenter na mboko ya biso allo ndeko bengi biso wa komona allo boni papa malamu tata kimezate malamu te kimezate bino bozana kimetenga na bozana kimya ndenge nini ngana na kimya voilà obengi biso wapi komona na bengi na commune ya Bandalungwa voilà Joseph mais na émission na yo moi je sais na landagi gouverneur il y a pas longtemps OK avec ça maramwana banini ya basai ba mai basma ya sachet oui toza conscient mai ya sachet zo utawa na ba usine wana place bazo produire yango comprenez biso mo to lingi mboke ko ma propre tozolela ba mai ba sachet leke belé na balabala mbula soge beti mai zo mi ba belé zo mi rezu mai te ba inondation zo sala ma biso moko su to ko mo lo ba su sugeno toute autorité vient de Guégué. Ça n'a pas de sens. Tous à Batu, tout le cas, une chose et son contraire. Tous en a besoin de bon Samoka. Il est vrai. Batu Missou Bakota qui na business wana parce que l'État les a la guité. Mais ils ont déjà ancré Katina Bango. Mais quand l'autorité vous demande d'arrêter, il faut arrêter. Quand la Bassachene est partout dans la ville à Kinshasa. Ne fait que commencer par bloquer ces gens-là et puis après, on va voir comment arranger d'autres choses. Il n'y a pas que ça.
makambo eza ebele mais il faut kobandana moko sur la banni na basache où le mal. Très bien, motuna na biso eza permettez de vivre bien. Et on peut vous poser une question. Je peux vous poser une question rapidement. Voilà, motuna ezaboué. Vous soutenez ce que les policiers viennent de faire. Pour bandeko avba kangama ba kena solliciter audience pas à gouverneur pour ba soit temps ba dégager ba mai stock bazana yango na ba dépôt. Maintenant vous soutenez ce que les policiers font. Moi je ne suis pas dans ça. Et ben ni le noter. OK. Même Kimbuta le ba ba sachet. Et ben ni la intimité. OK. Même Kimbuta, il a zara né on va tout rappeler na mai. Ce mbule beti, ba pesi na place là de me fanda mais l'autre besoin ni na pemé na mai. Après le bikola za rotonda, hôtel la biso di Kamoe. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Ndeko Nangai. Très bien. Tous les Ndeko Moussou Nanzela Singa. Allons Ndeko. Obengi Bissou Komona. Oui. Obengi Bissou Komona. Tika TV moi mouké pousse na Tika TV au kiti volume. Itama volume à télévision. Allô, Bengi Bissou Api. Voilà la réaction à Bino. Oui, mais contrairement à papa qui est en mission, à l'objet que le gouverneur le Baki, il y a ignorance. Sachez on a besoin ILS. Ce sont les mabélés à sachet qui ont bloqué les régions à Yamounene avec Tchibala. C'est une fausse théorie. Et bon, ça c'est ok, c'est passé. C'est une fausse théorie. Deuxièmement, il y a aspiré Bassaché. Qui sont la route de bypass. Maïe Zaragate. 2 ans passés, 2 ans, Maïe Bimagate. À Saline, il faut Maïe Bimakoto. C'est ça son problème. Il devrait chercher que Maïe Bima. Partout, Maïe Bimate. Il est défaillant, le gouverneur. Et les gens qui donnent de l'eau aux gens, ils les empêchent de donner des eaux. Nous, ça fait 2 ans. Les robinets, vous pouvez voir, nous avons creusé même à 2 mètres du sol. Et de l'eau ne sortait pas. Hein? Ne sortez pas. 2 ans durant. 2 ans. La solution que le gouverneur, qu'il interpelle le directeur général. 2 jours ou 2 ans. Il vient faire des bobards. Il vient faire des bobards là-bas. Mais deuxièmement, il va casser les usines. Est-ce qu'on a dit de casser des usines? Ça c'est la barbarie. Alors moi je demanderai à tous les producteurs de l'eau pure que c'est les policiers qui arrivent. Ça va créer une guerre civile. Un policier qui arrive sans ordre de mission, vous les désarmez l'arme, vous les frappez, vous les tabassez. Et la guerre civile commence. Comme il est habitué à donner la guerre civile, on a la guerre civile. Merci ça, papa. C'est la barbarie ça. Merci beaucoup. La guerre est méchante. Merci papa. Ah, Tala bisika bozo komisa congolais, bisika bozo komisa ye. Non, vraiment pas la guerre civile. Pas la guerre civile, on peut se prendre en charge, mais il ne faut pas arriver à la guerre civile, s'il vous plaît. Voilà. Ndeko Moussou Azanzela Singado. Allons Ndeko Bengi Bissou. Oui, monsieur journaliste. Naza côté à Mombele lobby, nazo leka on a tende musala. Na koma na kapela la place otozo mona ba image wana. Oui. Na kuti la police lokola batwana bazo sala drogue. Na kuti la police ebele bawe bazalaka liboso ya échangeur. La police de proximité, il y a échangeur na mutuka. Bakangi bato ebele bakangi bazalaki libanda. Baibaki babuki babiloko na yewu ya mai. Babuki babiloko ya bato, c'est-à-dire basali des ordres. Tango to bazotuna bango, bazoloba nini gouverneur de atindi bango. Ah, donc gouverneur atindi bango. Gouverneur, mais c'est le journaliste, yebisanga. Mokonzi papa ya bana. Akosa leloko ya ndengo wana. Awa eza yumbite. Merci Ndeko. Merci Ndeko. Makambo esali na yumbi. Merci Ndeko. Merci. Merci Ndeko, merci. Merci. Tous Ndeko Moussou. Allons Ndeko Bengi Bissou comme on. Bonjour papa. Bonjour papa, Bengi Bissou comme on. La Bengi vient à partir à Kalamu sur Capella. OK. Réaction à Bino. La qui témoin oculaire.
makambo total policier wana bakoti d'abord toyebaki te nani azokomande kimitango ils sont tentés je crois ils étaient une quinzaine moto azokomande azoyebana te ebaye mutu na mutu abali kosala oyo alingaki oyo kuna azotebola basache oyo kuna babimisa machine oyo kuna ase abuki comment on appelle ça banini ya filtrage na mur donc filtre abuki alongolo na mur amosusu bazwi baebonga babima nango donc c'était une peine indescriptible ozoyeba te tolingi toyeba nani azokomande ezoyebana te il faut voir des policiers ivres faut kotala etala bango bazalaki omi mais ordre de mission na bino elobi nini biso tomonaki na communiqué effectivement balobaki moto nyonso omona koteka mai akozala transféré na parking mais il n'a pas été dit que non il faut buka matériel. Il fallait préciser biso na ordre de mission na bango qu'est-ce qui a été dit. Oui, ordre de l'émission. Oui, c'est vrai, balobaki il faut bazala transféré mais bokangi bango na mbongo na matériel tout ça et après ils vont dire que non voilà mais qui robot wala machine à robot na mazo ngombe va faire $50 comme ça. Merci beaucoup. Comme ça de façon plus on va faire $50 sur les dates machine au bout quand et un policier revient alors qu'il donne un money chef on met un massage comme ça mal nous sur les patates. Vous imaginez ça? Non ça c'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci. Oh, mais bande konanga to lo banane. Yok soda azoloba ba beta masasi na mai wana po epanza na bien. Est-ce ba comprendre musala ba pesa na bango ba minduki. Mon général Sylvano Kasongo, mes respects. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer à nos policiers éthique na bango? To ande ko mususu. Alors de combien vous savez comment? Bonsoir, Yaya. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Bonsoir. Nalobi boya. Babibi wana oyatindaki wana bobaya kosala destruction méchante baza wapi na milito parce bino tobungisi babiloko tobungisi mpenza babiloko ebele oyo eza ya usine te esalaka mai te eza ya biso kongo awa bazwi na biloko eza ya usine te awa na kapela awa na tobungisi babiloko na biso nyonso bataka mikongo na bapangala na bagelemon est boma kosalela ngai likambo okomika ata message kuna voma ta moko le peuple ya ko wango balobaki yango oyo yomoko omoni na misi na yo awa yomoko omoni pekelaka olobezaki yomoko omoni merci ndeko eza babien ya ngai moko ebunga polisi azoyiba olobi mbasa nakomisi na etangia kuna bagelemikimike totemoko basenga biso sengabilobaki ndenge wana 50,000 francs na mutu. Na mai. Merci beaucoup. Merci Ndeko. C'est que la matana le bilan. Merci. Donc bakangi bandeko batindi délégation ba soda ba okanga izini ya mai. Ba komi na izini ya mai ba buki ba monike ba mai ndeka ebele ba komo pcha ba intimidation ba ndeka ma biloko wana te. Basegi bandeko ya izini ya mai bapesa bango mbongo comme ça batikela bango bilo na bango bazaki na mbongo te bakangi o bakangaki wana bakena bango na échanger ba comme na nzela o bo pesa biso 50,000 francs ndeko na oyebi mai eza 100 francs sachet mai siko na sachet batikaka ya mai wana ekotaka combien pour apesa 50,000 francs bandeko na nga ba congolais bandeko na nga ba policier congolais est-ce que boye ba keboza pe na bana na Congo? Est-ce que boye ba keboza ba congolais? Est-ce que boye ba keboza na ba famille na Congo? Est-ce que boye ba que nzamba za likolo? Est-ce que boye ba que il y a un Dieu qui a créé les césilateurs? Est-ce que boye ba que la vie a une fin? Est-ce que boye ba que nyonso rosana sa mokili un jour ekotikala? Est-ce que boye ba que loko Salomon aloba vanité de vanité? Tengo sima munduki onyoko na muninga. Yeba ke zana ba mbila ya solo o bakufa. Combien de mbila bazokufa na Beni? Combien de mbila bazokufa na Est bandeko na ngai? Mais bino boza aw, au lieu de sécuriser biso peuple, beaucoup d'ennemis à peuple, policiers ennemis à peuple.
policier il faut comme ami ya muninga ya peuple ba pesio mission mususu o comme na terrain o comme na mission mususu mais bande ko ngai mon général Silvano Kasongo papa rigueur ozala kanongo wana mais zongele loko wana obandaki wana tango bande okanga ba PCR wana papa sala musala wana pour ba policier nyonso na kisasa sala ngo pour ba policier nyonso opesi bango ordre et puis na kati ya ordre opesi bango tchabe ba infiltrer na kati wana balandela ba faux policier na kati wana pour te dire que bino bozala bino pour na exécuter oui mais il y a pas ordre mususu il faut otala ninga exécuter Congolais azana mboka na kino azana mboka na ye azo vivre na mai oui initiative nende kwa hotel benga biso na bandal eza ba initiative musu eza kwa appuyer mais problème na biso eza nini oyo epesi si ngai kanda lelo eza nini komona nde babuki izini ya ndeko wana obi combien misa poisson biloko wana alors ndeko bengi biso komona na bengi na Matonge. Voilà. Réaction à Bino. Bon, on a évité, hein. Nabanza, il ne faut pas tout mélanger ma cam. Ok. Ça ne sert à rien de dire que nous, autant du général Silvano, il n'a rien à voir. Je m'appelle si mot d'ordre de comme ce soit l'obaki. Moi, je pense que tout le monde a kakabé. Et ça, nous dit la drogue. Tant qu'on répand na ba opanza ba biloko na ye et loko to ba pexi déjà na mboka na ba konza mboka OK et comme on drogue to ba pe na koyoka to ba pe ko to sa ba konza na biso tozo pe pour la dimisu tout makasi pour rien mais bolingi mboke bonga bino moko su bozo nga bobebisa to ba ko bongisa makam to ba ko to sa ba konza na Congo to sa ba konza c'est ça le problème c'est ba bili kambuto to sa kate Congolais za mutu makasi ayebi nyonso. Même si vous avez l'émission, vous avez dit sur l'état des droits. L'état des droits continue à mener. L'état des droits a moutouillé, a dit que non, va déranger à Kokenda, à Fundi. Ceux qui vont à Fundi na ba juge, na bazouzi. Bazouzi, basambi c'est bien été. On a déclaré l'état des droits exacts. Ils ont organisé l'état des droits aux journalistes. Tu vas citer ça pourquoi? Voilà, motura la biso ezabwe. Toyambaki bandeko wana awa, ngatu na bino motuna. Toyambaki bandeko wana plateau na biso awa. Ya délégation ya mai wana. Bake bakuta ina président ya assemblée provinciale. Boyebi ki assemblée provinciale za pour contrôler exécutif na biso provincial. Selon na président ya assemblée Godempoy. A promettre bango ke asoana gouverneur pour accorder bango 8 ou 9 mois. Bazwa tanya ko dégager ba mai wana puis batala ndenge ba sala et puis sans que bazwa suite ya makambo wana ndeto moni conséquence ba yo buka biloko wana est-ce que otoko ko permettre le wana ese mabongo mais yo journaliste za muto tangi na kawana OK on comprend que non si ko gouverneur alobaki ndeza na nini ndé faut exécuter. Moutou attend, il faut comprendre que non, au gouverneur, le bagage il faut l'exécuter aussi longtemps le bélo comme sous-souté. Donc, dès le bagage il y a baba maïs à la sous-souté, il y a même déjà en exécution. Autant il y a la classe, des papa, monsieur nous autres autant il y a la classe. Mboka yoyo ya nani, ya yo, ya ngai, ya bisonyoso. Merci Ndeko. OK, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc tozo koba awa motora moto azana point de vue naie. Donc, tu vas empêcher mototé à ça à émettre point de vue naïe. Tant que tu as la boye, exacte que poto peki sa peuple a to sa mibeko o bakondi ba osenga. Mais ça pour la recadrer et puis ko tali sa bakondi que tant que bozo mibeko, botala rappeler ko zo ramé précaution pour la peuple wana. Parce que toi la mboka moko, toi la problème ya chômage, mais mutu mususu alia ka peni loko wana. Tant que peki si loko wana boy ba ndenge ko convaincre ko salisa bandeko wana ko talisa bango. Ça c'est ce que j'ai apprécié tant au gouverneur a pekisi makambo ya zan. Après ce qui vision et puis après si abengi ba syndicaliste nyonso. Abengi ba vendeur asoli na bango. Tala vision ezaboy. To tonga marché sika. To sala boy. Mais pourquoi pas ko sala ngo pena likambo etali mai. Nde mutuna to mituna ki yangwana ndeko na ngai o tomboki awala ndeko. Allô? Allô, ya obengi biso wapi?
Na zongi lisusu Papa Michel na Ntele na komina Ntele. OK. Na lingoto na no mutuna pa ya papa ya uti koleka sikoyo oyo ameki ko compliqué yo. OK. Tango bamundi ke mboke ko bonga pona ko boya koteka mai. Vision na bango eza wana sikoyo provision batesi bato yo bazoteka mai wana bate bango nini po ke esunga mabota na bango. Yango ne mutuna na ngai pe. Pour poser question na pa na bango ndeko na ngai po ezopesa pasi oyebi mususu bazoteka pona kosunga mabota na bango. Mais tango bazosala babiloko wana lokwa bango ti bazwa bambongo ale bafuni kopesa pasi pa ya bato bazanga c'est pas bien. Merci beaucoup. Tout appel à Souka, to silisi awa. Alors ndeko bengi biso comme on a. Ah, voilà. Émission to silisi awa. Bappel les oko tellement na désordre motonion aligné et mettre point de vue naie. Mité mesuki. Voilà, biso mituna eza ya biso to appel à Souka ndeko eli. Ben biso wapi? Allô? Allô papa Joaïs. Oui, ya ben biso wapi? Nazolanda yo na Kimbwala mutuna na ndeko ya bandiro loba makambo ya état de droit nazokangela yo. OK. Batika biloko wana muntu azoluka musala misala ezomwana te. Siko biso. Ah, voilà. Suki siawa. Ndeko azoloba likama malamu. Voilà, ndeko agangela kingata wana pesa point de vue lobel na des années tikoganga mais on a pesa point de vue naie vraiment tout ça la paix démocratie biso ba journaliste dans tout ça l'émission mon nyonso à côté a pesa point de vue naie voilà ndeko apesi point de vue naie donc état de droit c'est ça aussi koto ça peut ndeko mususu koto ça peut muninga na koto ça peut congolais na yo donc ça la muninga no mabete donc eloko botiki oyeba si tout ba député nazo ça va député na biso to vota dossier oyo honorable Ntingi Pululu Bokota Makamboyo honorable Jean Ngoimvunzi Bokota Makamboyo président Jean-Paul Chivuila Ilunga Bokota Makamboyo Ekosunga peuple oyo bo soutenira tout le temps voilà to souki si a point lelo bobomba appel to continuer sujet vendredi to continuer sujet ba sujet mususu vendredi na 17h juste to za to côté avant pour tous appeler temps ya koyamba bino bo pesa point de vue. Merci na bandeko basada ekete émission et réussir. Merci nandeko Gloria na caméra woman na caméra nandeko Moïse Bouilou na montage. Merci na régie finale nandeko Eli Mogi Chopin ndeko Enoch Mbala. Merci na Kevin Kalume et merci à mon cordon Gaëtan Vandal. Merci à Honoré Oumba qui nous a aussi assisté. Merci à mon président Jean-Paul Chivuila Ilunga. Double brassard. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde pour la vision. Merci Ezaki plaisir pour n'engayer Wabino Monsel Nabino. Jules Vambemba pour nous représenter les bino émissions. Mais Boye Baké, tout coq qui chante aujourd'hui, Fitenef. Aux députés, tout Amuninge Koya. Place aux tout Amuninga Pe Koya. Salam Malam, Luba Malam, Pe Kanisa Malam. Nkola Pambola Bino, Tokuteni Mbala Esima. Bonne soirée.